Maman Dorcas. Kala fete oyo. Atambola kana mutu. Melelo atamboli yemoko. Likamako moi, Maman Dorcas. Ah, bandeko na ngai. Avec atambola kana mutu. Lelo atamboli yemoko. Avec na mutu. Avec yango azanani. Et bon mutu azanani. Tout est possible yango yeye. Tout est possible yango ezanini. Tout est possible. Eye kotalisa bino misala nini oyo bandikape basalaka. Handicapé baza mutu lokola yo. Landa ye. Oyeba misala nini oyo. Tout est possible, émission Nabino, Oyo Bolandaka, Tango Nyoso, Nangonga Oyo, Toza Kobele Labino, Nyoso, Baye Boza Libanda, Bokota, Bochaba TV Nabino, Pona Kolanda, tout est possible. Yangola Ngonga Oto Lobaka, Bavege Nyoso, Misu Nabango na Likolo, Ba Moter Nyoso, Mabolongo Nabango na Se, pe bababa maboko na bango na mitema pe bandundu loboko na loposo pona kobondela nzambe tata apambola émission oyo tout est possible ekende liboso soki vraiment bozali kolanda biso eza na bolingo ya nzambe tata pe na volonté to na makasi ya moto moko oyo alobete moto moko te akoki kozala malamu na mokili oyo soki kaka azaye moko esengeli bazala mibale ndenge mon boss mon président Billy Malua apona fondation Malua kosangana kosimba na maboko pona kotombola lotomo ya ba personne vivant avec handicap yango topesi bino mbote ba handicapé nyoso esika bozwami Nzambe apambola bino émission na biso naza ngamo kote naza na confrère na ngai pe na invité na biso oyo tokosolola mingi lotomo ya baenyoso baza na se ya pasi po soki tomilobeli te mutu akolobela biso azate yango ndeko Remi mbote na yo mbote mingi ndeko Fujo ya solo soki Tomi lobelite mutu akolobela biso azate yango na émission na bino émission na biso oyo bolandaka mikolo nyonso tout est possible oyo tozali kotalisa bino makambo nini to pe misala nini oyo ba ndeko na biso ba personne na situation de handicap to salaka yango wana tozali kopesa bino nyonso bandeko ya anga pe ya sako topesi bino mbote pe ba ndeko nyonso oyo baza na situation ya handicap to pesi bino mbote sika bozwami pe na bandeko nyonso oyo ba mesana kolanda émission na biso émission na bino tout est possible to pesi mbote na bandeko nyonso ya Kasangulu Nathan to pesi mbote mingi pe bandeko nyonso oyo baza na situation ya handicap pe bandeko nyonso oyo baza ko vivre na se ya pasi to pesi bino mbote mingi ndeko Fujo mbote na bino nyonso lelo toza na invité na biso oyo aza moto oyo andima ko sacrifier vie na ye pona kosunga mama mbote na yo oko se présenter ozanani outi wapi lelo oye na plateau na biso tout est possible oye lobelaka nyonso sauf eloko te mbote na yo mama mbote papa Fujo ngai naza assistante sociale madame Florette Kadima naza na village Bondeko centre pour na personne vivant avec handicap merci beaucoup merci mama Florette Kadima oyo aza assistante sociale na centre Bondeko village Bondeko yango ezaka pe bele ya wapi nga naza na village Bondeko oyo ya Lemba eza na avenue Kigira numéro 1 mama aza na village Bondeko na Lemba na avenue Kigira 1 poto ebi village Bondeko mususu eza kuna côté ya Kabamba oyeba village Bondeko eze bele yango précision fallait ezala mama Florette oye kotala biso mokolo na lelo vraiment kuna na centre bana oyo to bandeko oyo yo encadraka otiki bango malamu
Vraiment la tiki bango bien. Baza malamu. Merci otiki bandeko baza malamu. Vraiment toza elongo na bino nyoso. Malgré bientôt ma ponami et koya kasi tobo sanate. Le 3 décembre, ezalaka journée ya ba personne à situation d'handicap en général. Tocha yango na mutu, bientôt tozo poussa na malembe na ba politicien, na gouvernement, na bandeko nyoso, bosunga, ba ebanso baza na situation d'handicap, et kozala malamu mingi, journée wana elekate ndenge, journée ya canne blanche, ya ba ndeko ya baveugle elekaki. Ndeko Remi motuna précision pona bandeko ya ndeko na biso ya assistant social po yope malgré mopanzi sango kasi oza moko oyo osala mosala wana. Ya solo ndeko Fujo nazali na esengo ya koyamba Mama assistante Florette Kadima oyo azali assistante sociale na village Bondeko oyo ezwami na Lemba to benga yango Twendeleye. Voilà, kombo ya village Bondeko ya Lemba yango na Twendeleye. Mama azali mama assistante. Mama na musala na yo okomeka ko expliquer bandeko po Mama azali ko accompagner ba personne en situation de handicap. Na musala na yo to na musala na biso assistant social azanani to asalaka nini o expliquer na nous bandeko musala na yo to tina na yo na village Bondeko Twendeleye oyo ya Lemba. Vraiment merci beaucoup Papa Rémi pour na malubo pesinga. Nazara d'abord ne sengo ce qui sengi na lobela service social. Musalo to sala ka mikolo nyonso. Eza musala moko d'ailleurs bato ebele baye bakango te. So yebisi mutu naza assistant social azo tuna assistant social ngo aza nanyo. Na ba structure neti ya biso autoza coévré pour la personne avec handicap. Assistant social aza plaque tournante ya institution. Assistant social aza lukola pont yende mutazo sala ke relation ya libanda ekota na kati. Donc assistant social aza wana pona ko accompagner bana oyo tozana bango bana ba personne avec handicap. Mwana wana azwa sourire. Pour azwa sourire, il faut assistant social azala. Pour assistant social à se rabaisser, assistant social à zawana pona à soutenir yé na ba faiblesse na yé. Aye bisa yete aza moto lokola moto nyonso. Alongola ye na etawana ya complexe, na etawana ya vulnérabilité pour lobby akoma pe mutu na kati ya société. Donc rôle nanga na kati ya structure na biso yango wana d'abord akei ta mwana wana zoya yonde muto zoya mbaye akei soke za mabe yeba ke bebisi makamunyoso aza mwana lobi lobi akoma mukolo d'abord na ebandeli akei otosala kande sali ke opesi mwana confiance azu confiance a pesio yango ko sala o nyonso yoko ko sala pona vie na ye en tout cas yambango na esengo. C'est ça nde musala tozo sala na village Bondeko. Ya solo mama musala tozo sala na village Bondeko yango wana kasi akei wana na ebike bana wana bazalaka accompagner toujours na baboti na bango tangwa ye mbala liboso akei wana pe na ebi esunga kape baboti na bango po bayeba ndenge nini ya kovanda na bana wana. Sika wana kotuna mu tuna ya mibale bana wana ba difficulté nini oyo bozo kutana na yango epa ya bana wana po bana wana baza bana oyo tobengi baza bana a problème. Alors tango baye ba difficulté majeure oyo bozo kutana
na yango na tango ya mosala oyo ozosala? Vraiment, ba difficulté tozaka nango. D'abord, ceux qui parents alingi ko se donner te. Tout ça la ba séance na biso pe ya ba sensibilisation, tozaka sensibilisation communautaire, sensibilisation porte à porte. Tant que tout ça la ba sensibilisation wana difficulté liboso ezake. Au komi esika personne vivant avec handicap azawana, mais ba yebisio bango moko ba membre ya famille ba lobi ke azate. Déjà ba tie barrière, bo bloquer biso. Moi to avancer, to évoluer ezate. Parce que biso toza la posa ya mwana wana. Tango yo zuye o garder o bombier o pesi biso passe. Difficulté ya liboso ya ngwana. Tango toza na kati ya centre na biso, difficulté mususu ezara par exemple o changer adresse. Et que o signaler te. Po biso toza bata terrain. Assistant social toza ka po na bureau te. Biso za ba bureaucrate te. D'ailleurs bureau ezaka tant que toya ko remplir tâche administrative, mais beaucoup plus toza ka na terrain. Terrain de opesanga ba idée, terrain de opesanga ba élément ebele. Et na kati ya terrain, ceux qui par exemple okute na bato ba comprendre yo te, à comprendre les messages te, nde bisika pesa biso pasi yango wana. Donc c'est un peu ça. Oui, bisika pesa pasi yango wana, ce qui est terrain est compliqué, nde esala pasi. Kasi motuna mususu na kotuna kuna ezali enseignement spécialisé. Est-ce que vous pesa biso ba condition pour mwana oyo ayesika, ba condition nini oyo ezalaka kuna po boyamba mwana ameka ko kotanga lokola bana nyonso batangaka po kuna eza spécial Oui. Donc ba condition nini ezalaka kuna? Bon, na village Bondeko, tant to yambaka kaya liboso, to zui ba identité, to identifier mwana, to orientaka e na test. Parce que enseignement, tant to lo ba renseignement spécial, neti oyambika bano bazana ba déficience intellectuelle. C'est difficile. Oye ba ke non niveau na eza niveau oyo. Il faut aller kana ne pas ba spécialiste bazawana. Psychologue azawana parce que autour d'un enfant, ba acteur baza ebele. Toza wana bien que assistant social ngam na identifier mwana et après il faut ba chef à section ba spécialiste ba mona mwana toza wana psychologue il faut atala mwana aye ba conscient intellectuel na ye niveau na eza na niveau nini pour bazoyer to inscrire na école. Donc d'abord ngana na identité, après na orienté et pas ba spécialiste. Donc bureau na biso bisika to sala test eza na Kabamba eza centre ya makamu na biso nyonso kuna nde coordination na biso ezali et puis kuna nde ba chef ya ba section na biso nyonso baza ba spécialiste nyonso oyo baza pona bana na biso baza kuna bakosala e test et après bakotinda résultat na centre. Et lokola toza na biso na gratuité comme balobi gratuité eza pona mwana nyonso village Bondeko pe aza na kati ya programme wana ya gratuité enseignement. Donc mwana soki aye en tout cas exigence mususu ezate. Ya solo soki mwana ye exigence mususu ezate. Yango tozali ko profiter ndeko fujo ndenge to ganga kawa mikolo nyonso. Ba mama oyo, ba mama na ba papa na ba yaya, ba oyo ba bomba bana na bango. Po baza na situation handicap na bandaku, lokola marchandise oyo bazangaka isika ya koteka, bolanda biso. Toza na posa ya bana wana. Bo bimisila biso bana wana. Boya na bango. Ata awa na nzela ya chaîne na biso FM. Bako oriente bino. Tope boye na anga. Tope na sako. Tokolakisa bino. Ndenge nini tokiko sala. Po toye bako récupérer bana wana po baza bana. Tope baza batu. Lokola batu nyonso. Ndeko fujo. Merci bana wana baza batu lokola batu nyonso nde tozongeli mama Florette pona kotuna ye motuna a propos pe ya bana po tolobaka tokondanaka pe ba parents boyaka na bana te boyesala boyete mais ba parents misusu pe balobi na biso ke biso tolinga kokende na bana te po ba assistance sociale to ba konzi ya ba école ya ba école spéciale bazwa bana na biso lokola ba marchandise bakotokome bana kuna bakobenga batu bakoya
basengi babiloko batikeli bango bambongo nyonso bango bazotonga ba immeuble bani nyonso bana bamona keloko te bazwa keloko te assistance moko ya malonga ezalaka te na classe kobeta bango ko faire souffrir bango yango wana baboti bisusu bakoma koboya bana na bango baya na bekole mama eza ndenge nini vraiment pour na ko beta pour na ko torturer mwana en tout cas wana ezani na bisote village Bondeko d'ailleurs ceux qui boye da tongo taunga na yaka na école na entrée au mona ndenge ambiance ezalaka ya bana ndenge bayaka kuyamba ayebi kete mama ye pourquoi parce que ayebi ki avec maman tellement maman a sa confiance na bana na ye donc côté kuna kutu souci ezate tango lobeli makambu ya badon eko ya partenaire d'ailleurs kutu to lancer pe appel soki eza na batu oyo basungaka to comme une année électorale te yango to lobeli journée le 3 décembre outi oyebisa biso likambo ya journée le 3 décembre eza journée internationale ya personne vivant avec handicap et na occasion oyo village Bondeko pe afetaka yango parce que biso toza na bana wana ya personne bana ba handicapé donc toza na posa soki eza na mutu ya bonne foi nga naza na village Bondeko twendeleye ya lemba donc partenaire muta motema mawa oya lingi ya kosunga biso pona mukolo wana to fete yango bana biso pe bazwa sourire lokola bana mususu en tout cas do wana ekozala bienvenue pana biso toza na posa penza ya batu ba ya ba soutenir biso pona journée wana ya le 3 décembre to kendeka ko pesa ba don côté mususu te place ya malamu ya ko pesa don eza epa ya bana oyo bazana na situation de handicap boya to koyamba bino merci papa. Merci mama boya toko yamba bino na badon na bino na babiloko nyoso oyo bokoyela bana en nature en espèce e kozala malamu mingi ayokaki mama abandai koloba awake biso musala na biso eza kopesaka bana wana bampuku wana ya sourire ya français soki ya sourire eza oyo ya batambolaka na bandaku to bampuku ya ndenge nini wana sourire nga na lobeli eza omoni bana biso déjà tango aza na problème aza na ndenge na ya ko vivre lolenge na ya ko vivre soki yo ozwi omemie na ndenge moko ya bien te yebake bokoyokana te donc nga eloko tosala na ba formation tozwa na yebi ke moi nga na pesa ka temps na pesi moi na temps a expliquer nga problème eza nini oh ndenge nga nazo yokela likampa ya mwana c'est différent na mutu mususu tokoyoka ndenge moko te et attention nga na pesi et na mwana mutu mususu te a opesa attention wana avec nga naza na patience nanga ezoti nanga na pesi na disponibiliser temps nanga na yoka e mwana nanga lingi nini et puis alobi nini soki na moni ke na kokoka kosunga na yebi ndeni na koko sala na kosunga ye c'est différent na mutu mususu donc sourire na sens wana esika mwana moni ke a perdre d'espoir nga na ye na pesi espoir wana na yebi c'était nazali. Merci mama yoza wana pona kopesa esengo no kopesa bampuku dege tolobeli wana epai ya bana bazala na esengo sikoyo bana yango oyo bakoki koyaka ndeko atunaki botuna wana me olekisaki yango bongo bandeko bazwi vraiment bien ya note bana yango bakoki kozala ya age nini ata mwana akokisi na 25 ans o 35 ans akoya kaka kotanga kaka yo kopesa ye sengo po aza kaka mwana po mwana ya 35 ans azalaka te. Oui, village Bondeko asala toza na ba métier pe ezali na ba métier wana toza na 20 ans ti 35 ans tozwa yo parce que toza na métier ya relure eza wana toza na coupe couture na biso eza wana dessin ezali peinture toza na agriculture donc village Bondeko a préparé nyonso na ba oya mikie ndeti nga na za na direction ya primaire to yebi âge scolaire na biso déjà à partir à 6 ans moi na wana cause à la scolarisable donc to kozoyer et puis ti
na âge à 18 ans parce que na biso na village Bondeko au moins na 18 ans ça peut na 6e primaire. Donc biso na 6e primaire au moins na 18 ans enseignement spécial les en a retardé. Na bana o mususu par exemple ba sourd parents au commissariat na âge à 6 ans wana des fois à la maternelle. Or en enseignement ordinaire na 6 ans au moins na dans la primaire. Donc biso eza abani non maternelle après maternelle nde akoya okoma na primaire déjà tala âge wana déjà ndenge ezokende et soki pasa na epe mayele makasi te okomona ke soka bandeli classe donc bata wana nyonso azolekisa kosutuka pe deux fois 18 ans et gratuité o esala biso ke omoni parents mususu avandisa mwana ndako 17 ans parents omema mwana na niveau primaire aboya na ekotangisa ye po ayebika okoma ne ministre te ayekomema ye tanga yoki ke gratuité ekomi abimiseli biso mwana ya âge wana et tokoboya ete tokotangisa ye classe. Donc pas na biso critère d'abord âge vraiment en tout cas totena na critère nango te. Totena compte ya critère âge nante. Total na mwana tozui et puis t'orienter to ebelo oni tokoko tsaye pour a évoluer lobi akoma mutu. Oui, fallait qu'orienter mwana ko tsaye ko évaluer ko sungaye ko tombola ye po lobi akoma mutu. Ndeko Remi soki motuna mususu ezali. Oui, yambo yako tuna mama Florette motuna mususu ezali moi maloba mukie na kozwa po etali école spéciale. Ndenge na mega ikoloba na ibandeli que école spéciale ezana ba condition d'âge te. Moi, na 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans même. Ce qui a na moko ya ba école ya village Bondeko bako yamba ye pe bako orienter ye bako tala be spécialiste bako tala qui ya mwana donc bangonde ba oyeba classe nini oyo bakoki ko placer mwana pe mama assistante azawana pona ko accompagner bana kasi ndeko fu Jonathan oyo ba mama social na ba papa social ba bimi ebele awa tozokende na pembeni ya maponami sikoyo mama Florette na ebite différence o ezawana entre ba mama social ba tata social na biso ba assistante to ba assistant social différence ezawap. Oui, différence ezali. Différence na biso ezake assistant social aza professionnel. Assistant social azo focaliser ba action sociale na ye avec objectif. Ayebi que non objectif na ngeza amélioration ya condition de vie msusu ya société cible na yo. Mais tandis que papa social, maman social, aza na ye mutaye ko tia action na ye par exemple ebisi que non moni milieu yo toza na difficulté boy toza na nzala maman social na moment na ye asombeli bango ba biloko apesi bango. Mais tandis que assistant social azo kende tina fond eloko nga nazo pesa na yeba objectif nango et puis comment est-ce que objectif on est atteint ou pas. Ngana osala ngona suivi nyonso mais maman social ya pesi na don et s'il y a kenae donc différence ezawana ya solo différence ezawana toko profiter na mokolo ya lelo mikolo elekaka kuna eza na bandeko basusu ba benga ngana nzela ya telefone bayeba kelasi nini oyo ngana sala donc na profiter lelo na yebisa bino que nazalaka assistant social. Donc na sala formation wana na sala 5 ans il y a travail social option assistante sociale. Donc mama Florette to bima na ye na institution moko oyo to profiter pe ko pesa ba ancien nyonso ya Institut national du travail social INTS en cycle to pesi bino nyonso mbote na yango mama social awa to bandi ko pusana
na pene ya suka po TV Zangonga okoki kopesa mwa maloba mwa mbote mwa maloba ya suka yambo ya kokufa te mais maloba ya suka avant émission esila donc ozwi maloba pesi mwa mbote topesi maloba. Vraiment mbote liboso na kopesa na Messi Labé coordinateur na biso abe Timba Zéphirin na bengaki padre. Donc papa en tout cas la pesi mbote siko ozali yende muto asimbi biso na village Bondeko. Et à part ye na opesa pe ba oeza ba ene nanga na musala na pesi ba vumina mbote assistant ba vumina siko zali na pesi assistant bisidi mbote siko zali collègue nanga assistant du 15 ya koma directeur baza pa assistant na pesi mbote siko zali directeur sekele vraiment bango nde tozana bango na village Bondeko et na yepe na centre sikanga mona zali na pesi nanga ansi mbote sika za kine yemta sungaka pe donc toza service à collaboration village Bondeko eza complet soki mwana za na difficulté toza pe na ba service à kine za wana pona ko rééduquer bana na biso donc qualité ya enseignement qualité ya rééducation donc nyonso eza OK na village Bondeko. Na pesi pe mbote na bana na ngai Hervé Esther Jujelf et bébé Flo na vainqueur donc bambote sika bozali. Merci. Oui, topesi bino nyonso bambote sika bozwami ndenge tolobaka mikolo nyonso émission ezali émission ya batu nyonso po handicap eza permanent lelo kokoza la valide mais lobi okokoma pe handicapé alors ezali émission tolobelaka mingi ba personne en situation de handicap pe to pesi bino nyonso mbote sika bozwami to pesi bino mbote Valence ya Kilesi mbote na fila Mumbenga Celio Barose Mukondiangaba to pesi le père Mundele to pesi mbote pe tozo souhaiter ba bonne guérison na Patrick Ntongo Nzambe asunga yo oyo kanzoto malamu po oye bana kozongela mosala pe mbote na famille Kilesi Mobimba topesi Isaac Lebo mbote Bengo Miki Mikael topesi mbote topesi corps administratif Mobimba ya Institut National du Travail Social topesi bino mbote pe ba étudiant nyonso na bansien nyonso topesi bino mbote to bosanité bana ya Livulu intendance Rigini Mbanzalemba topesi bino mbote pe na bandeko nyonso oyo ba mesana kolanda émission oyo topesi bino mbote toza pe na posa ya ba suggestion na bino ba remarque toza nango posa po émission oyo e bana kokende liboso maloba mboka yo ndeko futi mbote mingi esika nyonso bino bozwami remarque ba réponse a mituna oyo tozali kotuna na 089 33 048 53 bobenga biso bokomela biso na 097 49 88 097 vraiment ndenge toza awa toza na problème ya ebembe esika oyo tokangameli toza na salle moko oyo tozali balobi na biso ndeko na biso akufaki esengeli tokende kwa enterre kasi oyo akobima liboso na salle yepe aza prochaine victime esengeli akufa pondenge kaka bachaka plus 1 fale ndeko moko akufa siko biso nyonso tokangami na kati ya salle fale totobola ebembe ebima libanda tokobimisa yango ndenge nini bobenga biso bokomela biso ekozala malamu mingi po tondimake bolandaka biso
to boyoka kabiso na bokebi nyonso toza na posa to biba. Soki penza bolandaki biso malamu, vraiment na pesi bambote mingi na FM Mobimba. Pe na pesi d'abord ba condoléances na représentant na biso ya Inongo, Olivier Ntungu, oyo auti kokufela mama, enterreba na ezo salama. Déjà vraiment molimo ya mama wana epema na kimia, nzabe a consolé libota mobimba ya ba Olivier Tungu. Bandeko na biso ya Brazzaville topesi bino bambote mingi, bandeko nyoso ya Kimbantseke, ya Selembau, ya Ngaba, Magi Kinwani, bambote bele, Mvinda Douglas Zumagasa, Sulupogu, bambote bele, esika bino nyoso bozwami, sans oublier FM Mobimba, Bamarit kitoko ya Pose, Mama Fifi Mobimba ya Mboto, Vreba famille Mialu Mobimba na pesi bino bambote, sans oublier Bibi Chiezenge Mwasi Azanga Mbanda, famille Moninga, famille Bikole, Biko Babor Guérison, Nzambe abate la paix apambo la bino, tokozala ingra ya kozanga ko saluer mon boss, numéro 1 ya FM, Billy Malua, penali pasa na e Jean-Marie Mboma Manu ya Anga, bambote bele na bana nyoso ya Asako, soki bolandaki biso vraiment na bilili, na ba cameraman na biso nyoso, oyo basalaka ke bilili ya FM, Elekana Malamu, Samuel Mutu Sami, Junior Gino, Rabi, Enoch, vraiment bino nyoso, bambote bele, sika bozwami, pe Modete Mouya, bambote mingi, sans oublier, mwana suka na biso, Benjamin, bambote mingi, Nzambe apambola, abatela, Mama Mena, pe mutu nde musamfiri, esika nyoso bozwami, kimia na Nzambe, elata bino, tout est possible, yabino yangoyo, oyo bolandaka, chaque lundi, 11h30, pe vendredi na 17h, Nzambe abate la bino, ciao. Kalaveke oyo atambolaka na mutu melelo atamboli ye moko likama kokamwa mama Dorcas. Ah bandeko na ngai, avec atambolaka na mutu lelo atamboli ye moko, avec na mutu, avec yango aza nani, ebongo mutu aza nani, tout est possible yango yeye. Tout est possible yango eza nini? Tout est possible eye kotalisa bino misala nini oyo bandikape basalaka. Handicapé pas à mutu lokola yo, landa ye, oyeba misala nini oyo